Est-ce que grand-père peut expliquer biso légende zanana la musique na biso moto to ko benga légende moto benga moto légende il faut ça la nini il faut ça la nani en tout cas bige ngape question wana pour ça sincère na yebaka te ba benga ba légende asala kinini bien asali ba œuvre yokani yango ba benga légende ou azobeta na ba sala danger na ba benga légende tout ça na éviter. Mais Kulutu fallait apporter ni la musique congolaise. Oyo remarque ezalaka te on doit ramener ngo sa famille. Ah oui, c'est ça côté bandimu ba légende ba zebele. C'est que faire pas la légende. Légende. Fabrigaz. Légende. Les héritiers. Est-ce que c'est facile qu'on travaille na chanteuse na kato et surtout moko. Moko ezakutu pepele. Oyoka mwana shuka bazaki ex danseuse ya Jibin Piana. Abota pe mwana. Asiro bien. Alobi Kofi Olomide muta pusaka e apima Jibin Piana na justice. Na moni nga moko na moni te ba preuve oyo ezolakisa pena ki Kofi alobi boye ou bien asali voice ou bien akomi ou bien nini na moni te. Ce qui peut eza ndenge wana que Kofi il a fait ça vraiment ezaba. Featuring ezaka pona cadre ya odiembela te. Featuring ezali kosangisa ba idée. Kosangisa ba idée. Et ça va souvenir. Sobe mutu pa boyino sangisa no ba idée ça normal hein. Est-ce que boyina ya boyina? Et arrivé pour singi mission congolais mon featuring na boyina. Non, ngano ne arrivé pas na ngate. Lelo mouvement e komaka soki ba muno osala featuring na mutu no soninga diembela surtout parole wana ko diembela yo linga ngote. Congolais linga trop. En tout cas, nous surtout, Azapenda Congolais. En tout cas, à receper la thé, Nao Manso et Zoleka, Nambuka. Oui, tous allés attaquer. Tous allés attaquer, Bazo a envahi Bisso, Nambuka Nabiso, Lelo, na Bandeko, Oyo, Bazana Goma. Tout comme deux pays différents. Oh. Nous surtout à les autres à la place. On dirait que vous avez vraiment sûr que vous êtes musicien congolais pour ça l'amitié parce que on dirait plus tard pour Kabonara. Si vous avez des camarades, on aura lobby to bebana et puis au loba makamunanga na ye tout makamunanga na. Après avoir enflammé la scène musicale de Paris avec un concert légendaire, Héritier Wata revient pour un show encore plus grandiose. Le 24 mai 2025. Vibrez au rythme de la rumba congolaise comme jamais auparavant. Une seule date, un seul lieu. Héritier Wata au Dôme de Paris. Des hits incontournables, une ambiance électrique et une connexion unique avec son public. Le 24 mai 2025, rendez-vous au mythique Dôme de Paris, Palais des Sports. Vibrez au rythme de la rumba congolaise comme jamais auparavant. Une seule date, un seul lieu. Héritier Wata au Dôme de Paris, le 24 mai 2025. Les places sont limitées. Réservez maintenant. Bienvenue dans votre chaîne YouTube, Sola Vérité Studio, chaîne YouTube Oyoto la Rabino, Vérité en face, en temps réel. Bonjour, Mbote, Sika et Zomibino. Bandeko, vous pouvez faire confiance et surtout, Bandeko, bonima pour s'abonner à la chaîne YouTube. Merci beaucoup pour la confiance et la considération. Vous savez, Bino, vous avez un makamuna, vous hésitez, vous avez un concert, vous avez un barbecue, vous avez un album, vous avez un EP, vous avez un concert, vous hésitez, contactez Bisso, tout le monde a activité, Nabino, tout ça, à dispo pour Nabino, tout le monde a concert et belé, vous avez il y a France, et il y a concert et belé, vous avez la Suisse, il y a concert et belé, vous avez Bruxelles. Donc, toujours le bela, vous hésitez sur un concert, vous avez un album, vous hésitez, contactez sur la vérité pour la promotion, il y a activité, Nabino, vous avez la société, vous avez un restaurant, vous hésitez, tout ça, on a activité, on a concert,
la France, il y aura de la forêt le 18 octobre dans l'Idas Arena. S'il vous plaît, on est retour au Rabiso, bonjour à place, le 18 octobre, on est en son, à Paris, à la maison mère au grand complet, on a livré concert à Mounini le 18 octobre à Panama avec les rois de la forêt, on est en son. Au Chumba habillé. Nous avons un grand-père Bozi Boziana, le 12 juillet en Suisse. Tu bien si bandeko tout hôtel Arabie en Allemagne, hôtel Arabie en Suisse, hôtel Arabie en France, en Belgique. Tout le 12 juillet en Suisse avec grand-père Bozi Boziana en Suisse. S'il vous plaît, bonjour à la place. Nous avons pas terminé sur le 7 juin. Nous avons commis le 7 juin, il y a un nouveau casino. Oh, le 7 juin, le 7 juin, Pater Maestro PH Baya, un nouveau casino de Paris, Narata Paris. Bandego va jouer à place, bonjour à place. Oh, tout coup, Tanawana, et vous avez un grand plaisir, ma surprise, ils ont vraiment belé. Les padres Ferrigo, là, na ING Arena, le 7 juin à Bruxelles, c'est un belé, au Talarabiso, le 7 juin, Kalaming était jour J-. Donc, si nous sommes bien, vous avez déjà bien, s'il vous plaît. Surtout au coup à Bruxelles avec Pilangaloyembo, les padres Gisdemions Ferrigoula. La Pulga Cosa Nostra, c'est déjà demain avec Richie Watanabe dans Dôme de Paris. Tu sais, on va place, tu vas hésiter. Vous avez déjà la place, donc tout à l'heure là, tu as la Pulga Cosa Nostra dans Dôme de Paris. Ou tu as la musique intelligente avec l'homme intelligent. La Pulga Cosa Nostra. Merci na confiance au Bosala Biso. Merci pour vos ébélés Bolanda Biso. Merci na banda bandikolanga tout au Botala Biso na Tchango na Kinshasa na Congo Mobimba. Au moins na Simananga na zana grand messie, grand visionnaire Levi Mbuta président. Levi Mbuta. Monte mamalamu, mutu malamu. Parmi batu malamu, mutu malamu président Levi Mbuta. Aza parmi bakonzi oyo bazana souci ya congolais à lire, bakonzi bana souci ya congolais à sala. Bakonzi bana souci ya congolais atambola malamu na kasi ya mboka na ye. Président Levi Mbuta aza mutu malamu. On est comme Sabino na landeli ba plateforme na ye, na landeli ba réseau na ye, na landeli ba activité azo sala. Aza mutu il faut te protéger grand parmi les grands visionnaires ya mboka na biso président Levi Mbuta. C'est une bandeko tout botala la biso bocha makanisi et pas ya président Levi Mbuta s'il vous plaît. Botala ya liso likolo ya liso et pas ya président Levi Mbuta. Bana chango bobo sanati. Azo sala belé pour na chango na biso kala mingi kutu te soki nza bapesi nga makasi d'ici mois prochain na osala pena spécial émission moko pour ba sorti ya makasi au président zo sala bomona ngo ninga na zo mona ba vidéo na ba la sabino na osala spécial émission moko pour la sabino ba contenu nini makambo nini o azo sala ndeko o azana simananga papa azana simananga président azana simananga osala eminene pour mboka na biso alors bokanga kombo oyo président Levi Mbuta mwana nzambe loboko nzambe. Solo la vérité chante enfant, toute la foule suit son essor. La vérité en écho résonne, avec Miguel Niemba tout se donne. Bonjour grand-père. Bonjour Miguel. Benz Bozi Boziana. Ouais. Benz on a mourir Mercedes. Non. Benz wana iya pona ngakona ngambenzu, Benzu Ngambomi Boskil. Ok. Mais Benz eye na Benzu. Dans le sens que Joniko, grand frère à Kofi. Ouais, tu as combo Joniko. Ebi combo. Yende Mutu. Parce qu'il y a un fan allemand. Yende Mutu, apisenga kombo ya Benz. Benz. C'est par rapport à Mercedes, Benz, ou bien c'est par rapport... Parce qu'il y a un fan à Stuttgart. À Stuttgart. À côté de Saraba Mercedes. Ah ouais. Donc, si vous avez comme un Benz, tant on a commis Boziana. Boziana, yes, quoi, il y a Baxi. Benz, avec si Benz,
Benz, Boziana, la voiture de l'X. Ah ouais, ils avaient sous dans la voiture de l'X. La voiture de l'X. Ouais. Voilà, Yesuko, Yende Mutazo Benganganeng. Ok. Il y a un petit cas là, il y a Benz, ou tout Bozi, mais on va bien en attendre rare. Il y a Benz, grand-père. Et comme il y a Benz, grand-père. Voilà. Biso vraiment sur Toyambio Lelo, merci déjà pour la confiance. Toyambio beaucoup plus sur l'événement toi dans la Suisse, il y a les 12 juillet. Les 12 juillet, ouais. Bah na Suisse c'est belé ba ozela, ba Begantsumbo, ba ozela ngo ba Jean-Claude Mabanzo, il a dit, il a fait ba ozela l'événement ba sumba de bilamba parce que mon Suisse ils a pénage ba ta génération est belé baza kuna. Ah ba génération. Ba master génération na yo ba petit na yo ba belé baza kuna. O ba ozela fête wana na ibisi na bango encore une fois de plus. Bande kotu ba otala biso les 12 juillet, grand-père en Suisse. Donc, préparez-vous bien. Balata, Basumba Bilamba, Baya concert. Baya concert. En plus, il y a eu les en petits tongo. Ouais. Il y a battu celui de 20 heures. Bon. Il y a eu de 20 heures à minuit. À minuit. Et qui non petit, une heure désert parfois. Bon. Voilà, faut cela na Didier. La prod. Na Willy. Ok. Mais ils ont 45 fois na yo au béton en Suisse. Ouf. En tout cas, Suisse, calculé France, Tokati, bah, concert depuis 2000, depuis 2002. Yeah. La concert à combien? Ah, en France, non. 2002. Depuis 2002. Ah ouais. Depuis 2002. Ouais. Ne bino okati kobeta. On a ba combattant ko tout on a raison ba combattant. Ouais, on a raison ba combattant mais bazo pesa sous ba visa. Très bien. Après Suisse. Suisse et Oumeli. Au beta déjà kuna déjà? Ouais. Comme au beta na ba nini? Au beta na Beta na Suisse. On a envoyé maman qui est à 82. Il y a Langa Star. Ah ouais, Langa Star. 82, oui, ça date. Hein. Ouais, 82. Ah non, c'est comme si hein, ça date. Revivre encore, vivre sous. Ouais. Boziana. Au concert, cette fois-ci, ça peut un orchestre au grand complet. Hein. Orchestre au grand complet. Tout ça au grand complet, tout ça un mélange, il y a artiste Bautikin, na artiste ou un t-shirt Bazalaka, donc tout ça ngani yale. Bayo kelo msus. Bayo kelo msus. Au bandana bangoni parce que le loza spécial concert yanto yambio au bandana bango na génération nini ti lelo parce que yoza ti lelo a neti biso so to betuna to beta bon, la Suisse, Tokobeta Répétoire. Zaiko. Zamana, Tokobeta, c'est Sunabi, Tobeta, bon, Tokobeta, Zaiko, Langa Star. Shock Star, Anti-Choc. Ok. Le répertoire wana. Parce que nous avons un répertoire ébélé. Sur l'Italie, ici filo collé, yoka lo collé. Nous avons un répertoire moto beta mwezate. Donc, tout pour nous. Ça, le répertoire est ébélé. Donc, bateau na Suisse, c'est là, bandiko ébélé, bozela. Nostalgie. Suisse, tout ça, concert, on beta en Suisse, c'est nostalgique. C'est un concert mon nostalgique. Donc, vous allez au CP. Donc, Maramoutou est bien organisé. Pas un déconnabiso congolais Didier, ou un producteur. Il y a un producteur qui a organisé l'événement à grand-père. Maramoutou est calé, est très, très bien organisé. Sécurité est bien assurée. La mesure de production, on a vraiment
ndeko na biso mona mboka osala makambo bien makambo pe propre par rapport à producteur mosusu monia donc bandeko baotala biso na Bruxelles baotala biso na Paris na Allemagne tout ça tokutana na biso nyonso le 12 juillet na Suisse grand-père face na biso ba chanson demandée pe alobi robeta donc ba nostalgie soko ala nzemo ko olinga mingi ya grand-père ebisi arozani wana babanga na bango te au télémano banda 20h 5h na kisasa liboso ya micro tango wana lelo tokomi lelo musique tokomi obeta ba 3h non 4h 1h30 2h suka muri ba système wana ezali ba système ya kala oyo obeta boye te donc sikoyo neti moi ba neti concert obeta le 8 juin nous au banda 20h tu 23h mais comme ça mais ok c'est monsieur pe kozala neti pe na Suisse c'est sûr groupe monsieur pe kozala o obeta avant très bien avant Suisse on est dans un concert ouais avant Suisse le 8 juin le 8 juin le 8 c'est dimanche dimanche tu obeta na New Morning ils ont combien de places tout ça 500 places bah 500 places New Morning billet ils ont kende na si ti to comme semaine okuna na kansi ba billet aussi ok ils ont kende nango lenta pourquoi choix ya New Morning eza choix langa te eza choix producteur producteur oyo akontaktaki nga mpe nayi kabulu ntan mosusu eza basale mosusu ye alingaki kaka New Morning abi apréféré abana nanga na New Morning après tokende na basale mosusu eza mpe bien parce que ozwi mpe ntan molai banda obetala su te kobanda mbala moko mpe na basala minene compliqué parfois oui, ça c'est mieux obeta ozomona bato na place obeta bato baza te vous comprenez mon Miguel vous comprenez oui parce que bamusicien bele baza trop pressé pe aussi trop pressé baconcert euti ozonga oui il faut banda na place moko boye na niveau na yo moko pene oza otali na public yango soki pene bazalaki trop sérieux bi te tour wana tokóma te na mwa 1000 abo tour wana ekoya tokomi na mwa 2000 osombi mpe confiance ya bamusicien grand-père nalingi tosola masolo ebona etali mpe mboka na biso mwa moke kaka nayebiki oza en politique oza politicien toza musicien mais évolution ya mboka na yo lelo ndenge ezotambola est ce que ezotambola malamu toza mpe na biloko oyo ozosepela te letake musicien façon mboka na yo kongo ezotambola en tout cas oyo nyonso tu aza mpenza congolais en tout cas akosepela te na oyo manso ezoleka na mboka na biso oyebi tozali attaqué bazo envahir biso na mboka na biso lelo na bandeko oyo baza na Goma tokomi lokola deux pays différents nyonso tu wana ezosala mpasi bon nayebi que un jour bakokendeka avec stratégie ya mokonzi ya mboka alire azokende nango azokende na lire ya lanta mais sire mais ezosala mpasi mige mais eloko na koloba ke toza nsima ya FARDC toza nsima ya président Fachi donc voilà oyo na kolobaka yango Kinshasa mpe akala ezalaka boye différence eza makasi bien ndenge par rapport à période bino bozalaka vraiment tolobaka mineur 17 ans 18 ans est-ce que bon ndo kini yango ezalaka kaka oyo tomona ou bien vraiment changement ya monene eza na mboka na biso non changement ezali na domaine na ngai ya musique
Dans le domaine général, nous devons vivre à tout. En tout cas, Kinshasa, ils allaient bien. Biso, tant que botami, naïbi que tout est, ceux qui passer les salaires. Et bah quitter. Les salaires, toujours cola, tout ça, en tout cas, beaucoup qui très bien. Mais, tu connais tapé, la situation, la guerre, la rebelle, la guerre, tout ça, tu connais tapé. Attends à Mobutu, tu connais pas, mais ils allaient les aller l'autre. Bon, la rôle va que Mboula, Bamakambu, et j'ai changé. Biso va Congolais, a évité, et le Gonini, Oyo, Basala Biso, a évité tout l'inganité. Parce que ce que tu bien, toujours bon entre Biso. Et là, peut toujours les jouer balanté, Lelo et loko toujours les ban déjà. Et ça ni. Et ça pour la richesse. Ok. Et on est bon, la richesse c'est ça qui est ba payani bazo et on a beaucoup na biso, mais entre nous des Congolais, roka politicien moko akamati 20 millions d'euros. Oyo ko sala banzela, oyo ko sala ba université, ko sala ba classe, ko sala ba hôpitaux, ko sala ba salle pour tout ça tous ces produits biso mon mboka na biso. Tout le monde vandi boy grand-père, OK beta na bandundu na salle multique pe ya bandundu. OK beta na Mbandaka, OK beta na Lubumbashi, na salle moko très confortable. Biso mo to se produire, nde mindele ba sala bana ba Zénith na Nantes, bana Zénith na Lyon, bana Zénith partout. Tout ça bloqué pour ba dirigeant na biso ba ozo mbongo yi moko tia na poche na yi. Mbongo ne ko servir mboka na biso na mambebele. On a lobby qui est toujours bon na biso Congolais ni dazo bon Congolais. Bon pour na ba bien or na ba diamant na biloko na biso ba richesse na biso. Et ça que ba payandi bazo ya ko jouer na mboka na biso par force. Mais biso mo ba Congolais toujours bon Congolais. Comment expliquer de vandi boye papa? On a moto zo diriger mboka. Yemoko azui mbongo ebele 20 millions tia na poche na yemoko. Bon. À côté, on a tout le monde raté, Toyoka. Toyoka, ce qui fait ça solo. Est-ce que c'est vraiment tout ça la rapé bongo? Oui, c'est vraiment tout fait. Ça la ningwana, et ça la le détournement, le chiffre toujours à l'élo. C'est Oeleki. Ah, Oeleki. Oeleki. Oui, le détournement, ça la mais Oeleki. Nous surtout. Ça, biso ba Congolais, ceux qui jouent sika ou linkaka, ils éviter ceux qui sont malades, moko boye, linka fo olia. Donc comme il en a donc comment ma kabise belé ou seulement en boka. Moi la lem susu muto azoya po à investir à ça la moi eloko. Nan kuto esimite ba osenge déjà commission. Te belé ba na mboka na so pour ba investir mais ba zonga na bango parce que moto a rolling donc il faut nanu kutu ba solliciter non il faut laisser déjà. Voilà. Mais même si bongo ba Congolais ba na ba grande société te na mboka na biso hein ba société minene boni esimba mikaka pa mindele. La société minine simamika pa bandibu pa bandiko ya mboka mosusu biso moko to na ba société moko ka normal vite fait mais ba grande entreprise ezaka na mboka mindele même si bongo biso moko ko sa sortir te na kata mboka na biso eza pona ba jalousie bakal balingi te batonga balingi te ba Congolais batonga na mboka na bongo zakani. Ba taxe ba droit il est bénéfique ngai nazolo baka que nyo surtout ya mabe ezakaka
biso moko berere ya biso moko na bato bazocha na ba poste bato bazocha na ba poste esaleli nde eza malamu te tant que bako changer mentalité te tozalaka na ba difficulté mentalité faut changer biso mona au peuple et puis na bakonzi bien sûr bato oyo bazo diriger mboka bango nde faut ba changer et banano ne pas na bango ba changer puis bato bakoma kolanda et tant que côté kuna bato ba changer te to lelo aza na poste te baloba sukali soka akomi kunale à côté na bambrouillement donc ye pa komo lukaka il faut kaka nasala likamo ba komo ko buleka so ba palin ba cara vrai tam so ba momi bazako lingete ba komo linga il faut encadrer bango donc voilà mais pour la nité vous conseil là on peut ba nzembo grand-père ba nzembo to sali mingi mige eza gravé na makila na bango esprit wana eza gravé to sali ba nzembo ba oyoka te yana baki na kosala su nzembo te parce que eza na ntina te po bazoyoka na bango te voilà ah Congo Congo mboka na biso banzela eza te bouchonné na bito bovivre ndeni surtout bino bastar ba rendez-vous ya baémission ya baplateau donc kuna rendez-vous na baproducteur kobimaka toujours avec stratégie ah ouais avec stratégie il faut koyeba air nini ah ouais donc obime kuma avec stratégie na kini ngai neti nga selonga obimaka avec stratégie nayebaka ke ba air oyo ti air oyo ekozala bien so kwena ba air moko boba osambo bouchon nayebaka te eza suite ya banzela eza mingi te fallait banzela ezala bele ba voiture ekomi ebele banzela eza te parce so hotel lokola pont ya Makelele normalement pont ya Makelele normalement il fallait ezala pe susu na pont mosusu pe ozomona il fallait ezala bongo et puis banzela mosusu wana il fallait ezala ya kobonga neti nzela ya Kitambo nzela pe ya Wilere nyonso na mpeka ya kuta na ba place moko bon so otali bien banzela neti Kasavubu eza buzoba donc biso debi ntango akala Kasavubu ezalaki deux sens lelo ekoma sens moko mais nzela eza bakote mosusu nzela eza ya kobeba babokasa babiloko wana tu fale babulele yango babokasa bakasai donc tongo tozala mabouchon so banzela wana surtout babongisi babulo eza te tu wana nzela nini babalo nini nabosali balabala yango nani balabala moko eza wana avant koma Kasai ekombo ezoyeba ezokima banzela ndenge ya kati ifale ezala pe ya kobonga so bamoni banzela meme ata baariel babiti babongisa kaka na baavenir minene mais sikoyo na bakati mpe so bazobongisa mpo na nga seke babouchon ekosila mpo bato bafacilité ono ozala ntango mosusu oza na bongo oza na par exemple banzela kati so facilité okima bouchon akobetana virage abimi liboso soki banzela wana tu eza ya kobonga fo obongisaka nyonso yango en général babouchon ozala te bouchon osila atani tokendeke ville wana sambwa surtout na ma campagne soki olingi okota
Congo Kenetan, c'est là, allée verte. Au Bima, côté à place commerciale. Donc, Banzela, ils appellent ils vont obligés au Salato Banzela partir à ring. Baba, on a ring, on est bimati, ce qui va côté bimati, ata, ti gringé. Bon, ni au sein de conditions brutales. On a vu que vous en politique, mais vous êtes musicien. Non, on a solo bagarre, défaut, les alliés, mais on a politicien. Oui, ni ce que vous sein de conditions. Donc, ils ont que base ngolaga mitema. Ce que lingi mboka na yo osala, eza question ya kolinga mboka. Parce que mbongo esalaka nango, oyo kaka oyo bapesaki mbongo bobe. Esali musala nango te tina suka. Bafoti nyonso ezoyepa mokonzi ya mboka. Or que ye sabimisaki asalobaki c'est ordre bazwi mpe mbongo mais après bafungola mitema lokola mwana mboka président Levi Mbuta afungola motema ne afungoli te parce que ngai na remarqué encore lala donc na côté na plateforme na tala activité ni no mwana mboka asalaka pona mboka na ye président Levi Mbuta ye moko kitaka sur le terrain lati bilamba bazo sala na bato ba sala nzela bazo bongisa banzela bazo landela banzela koto ni ba promesse ki koto nini président Levi Mbuta vraiment n'habite so yebi président Levi Mbuta bon bato na yebi bato ebele yepe na yebi bato ebele très bien aza mona mboka waza na souci ya mboka na ye azo porter un plus pour na mboka na ye ezala bien to wana souci ya mboka wana ezala bien moto nyonso azo na souci ya Congo ezala bien boso ka grand père bosi bozia na ninga otolo ba awa to linga mboka na biso to sunga mboka eza ko bongisa banzela ko accompagner vision ya chef de l'état surtout ça monia ko accompagner vision ya chef de l'état neti mona mboka papa Levi Mbuta zo sala zo accompagner vision ya chef de l'état azo landela tchangu et surtout azo landela azo sunga ba problème azo aider ba problème et puis azo luka place tini ba bulu eza pona kunda pona ko sunga mboka parce que là on a la charge ya mboka eza mokonzi ya mboka mais azo sala ye moko te azo sala na bato alors bato azo so bakanyi maboko moyen mboka etambola bien ezati to linga mboka ndenge grand père bozi na oti koloba to linga mboka la biso. Service spécial covoiturage, Paris-Bruxelles-Paris. Voyagez confortablement de Paris à Bruxelles et vice-versa de Bruxelles à Paris dans de meilleures conditions. Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. Contactez le service covoiturage Jimmy Chimanga, Paris, porte de la Chapelle. Composez vite. Le plus 33 7 87 76 95 65. Pour toutes vos démarches, afin d'obtenir le passeport Yabanamboka à Bruxelles, dans un délai raisonnable, confiez-vous à Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. C'est sérieux et c'est efficace. Oui, la musique. La musique, nde bobetaka musique, bongo nde boza ba grand leader ya mboka na biso bongo. Bozaka na ba relation nini à part ba collègue musicien. Ndeti grand-père neto yambi yo boy. Camarade intime na ona musique ezaka nani. Akoloba moni ya musicien. Camarade, c'est... Oh, et puis ça va tout. Et puis ça va tout. Bon. Si tu bandit, on a commis déjà, leader, tout ça. Camarade, c'est un peu difficile, mais quand même, tout solo là, bien mes alliés, manda chante. Ah, manda. Voilà, ça coule leki na ouais. Ah leki. Il est quand même
tosololaka presque tosolola mwa makambo ebele yana ye mpona nini ekala ye bon ezaka bongo ezaka ke makila etutana makila toza donc tomeseni kosolola komeseni kosolola na ye mais baartiste mosusu mpe parce que ozo bacamarade donc baartiste mosusu kaka ye azaka peti na ngai tosololaka bien ntan mosusu nayebisa ye makambo na ngai ye mpe alobaka oyo ya ye mais aza camarade te aza peti na ngai voilà mais toza ensemble camarade mpenza na mosala eza quand même mwa mpasi eza mwa yango wana pende ye eza mwa mpasi mpona nini na mosala oyo kozala na camarade ya musicien en tout cas camarade na sens que bato oyo basalaka mpenza ke tozala mpenza baki camarade te ezali bato balandaka biso ok bakota badiablo basongisongi bamakambo moko boye tia ebebisaka wana eza selonga babiro oni bakabolaka bino na baninga bamusicien normalement mais nayebi te so baartiste mosusu baza mpe bamista na bandule nayebi te nakoloba likambo oyo nga na maîtrise te mais sinon nga mpona nga ata ntango tozali na beaucoup nakoloba camarade mpenza ezalaki ntango tozalaki na azaiko ezalaki evoloko mpenza azalaki camarade bien sûr azali leki na nga mais azalaki camarade ye mpenza camarade Gina efonge ye mpe azalaki camarade mais camarade mpenza ezalaki evoloko na temps wana lelo bon tokoli mutu akomi mpe na mwa makambo na ye ekomi mwa pasi kotalana na bapalin ekomi pasi oke liboso tozali kotalana na bapalin nakoya mpe palai nalali na nga kuna donc mais lelo tellement nayebi te mpo tokoli mpe nayebi te bon nyonso tu on dirait bozalaka vraiment sûr na bino te bamusicien congolais kosala métier parce que on dirait plus tard fo bokabwana kaka soki bozali bacamarade omonaka lobi tokobebana epuis akoloba makambo na nga na ye to makambo na nga na eza parmi baraison te ebangisaka bino osalaki ya métier moko vrai entre vous des eza pena raison te eza kaka ke bamiste mpe ebele baartiste ebele baza wana baa mpe na bacamarade c'est sûr mais nga nazo baselonga nga mpo na ngai bacamarade nazalaka na bango mais lelo camarade aa te camarade aza te donc oyo tosolaka ne mwa moke mingi eza kaka amanda chante mais bamusicien congolais nini na expérience ya vie na temps oyo oza nango na se ya mokili oyo oyebi ke peti wana na peti oyo vraiment baumenaki ya métier na margué oui baa bamusicien mais quand même baza bamaster oyo baumeli parce que là na bajournaliste bacamarade baza oyo toyebi ke kulutu intel na kulutu intel baza bamaster baumeli mais basalaka mosala moko so mpe toke na comédie na bacomédien na biso toyebi ke vie de loin na ladi esobe malgré baage ezokabola na bango mais baza bamaster baumeli mpe na relation na bango basaisai na ba vie de loin baanse luzolo baladi chaise ozomona toyebi ke ya métier wana quand même mais na musique vraiment kotona bato bacomponate so toke même na bajoueur toyebi bajoueur nini oyo baza bacamarade na baintel baumeli mpe na musique eza mwa rara ndebi te soki oyebi okoyebisa biso ke bamusicien wana eza mige eza lisolo moko eza nakoloba
artiste congolais ndenge tozali camarade quand on dit camarade eza pena que otambola ensemble boliaka ensemble mais bon. ON Multiservice, organisation Ngozulu, avec l'artiste peintre Gozen Matuidi. Pour vos services de décoration intérieure et bricolage, tous travaux de peinture, papier peint, enduit, parquet, carrelage, électricité, plomberie, montage de meubles de cuisine et plateaux télévisés, contactez Gozen Matuidi. Service designer, tableau de peinture, portrait, création de logotypes personnalisés, service sérigraphie et autres. Un seul contact. Les 07 58 58 10 72. Le travail professionnel dans le strict respect des règles de l'art. Avec l'artiste peintre Gozen Matuidi, le pro. Grand-père, on dirait Bolingana raté, hein? Musicien congolais. On dirait Bozarana Posa, Bokundara Baninga. C'est comme si, hein? Musicien congolais. Vous avez un amour vrai entre vous. Il y a un moment même un featuring pour ça la raté. Franchement, permettez à ça. Apparemment, ils ont dérangé peu bateau belé. Ils dérangent un bateau. On a net si aux vivants boy. Grand-père, toi, na poste tout le monde a opé parfois la nyoka long. Besoin manze moi sika. Il faut intéresser les bateaux au cas où. Na auto ça ba featuring. Yo quand même ça la rabé fort, yo ça ba featuring. Na habité za na volonté na yo moko betara betara ba porte. Mais oui, et ça, on dit musique, il faut qu'on profite. Tant tout ça, tout ça là. C'est ça. Il y a un peu question dans les basées là, parce que il faut te profiter tant que vous en envie. Tout le monde a opé grand-père na un tel là. Yo ça là non, vous a ouvert l'esprit. Tout ça au fan na Madilou. Balabala mongo. Yé na maker na la kembe. Chaque fois, ceux qui te coûtent, parce que Madilou, na kutani na ye na Bambula, orchestre Papa Noël. Na kende yukuna, ye bango pe bazala yukuna to kutana kuna. Après, nenge nzamba sa asalaki to fanda balabala mongo. To zoko loba chaque fois que toyemba ensemble toyemba que Madula kufa toyemba te. Ah ouais. Ozomona bakango. Voilà. Alors ngai lelo so naza na sentiment nanga ya artiste moko o nazomona ke photo yemba na e ko empêcher nga te pona approcher. Na ko approcher a proposé. Oui, yo côté nous a ouvert l'esprit. Parce que yembi na fait rigola, yembi na fali poupa, yembi na redi, yembi na kuluto redi amisi, yembi oui, na batwa misa tout ça na bango ba featuring tout ça là qui pena Dezimboissé. Grand prix de Dezimboissé. Tout ça na Dezimboissé donc voilà donc nous surtout de l'eau mouvement et comme celui bon ça featuring na moto no soninga diembela surtout parole wana ko diembela yo linga ngote congolais linga ngotro yo linga ngote quand même featuring ezaka pona cadre au diembela te featuring ezali ko sangisa ba idée ko sangisa ba idée et ça va souvenir sobe mutu pa boyino sangisa no ba idée ça normal hein. Est-ce que boyina ya boyina et arrivé pour cinq émissions congolais mon featuring à boyina non ngano ne arrivé pas ngate bato tout celle na bango sauf kaka faire tout ça là clipté mais sinon bato tout ngana ça va featuring tout les cas non bien yo non tapi médioté hein copie bien net boyemba non rien
makanisi ezoya plus tard mpona bamiseni ifo yemba na bango. Oh. En tout cas, nakoki tosolola déjà na mopao Koffi Olomide ona opesa bambote partout azali obetani mwa moko tosolola déjà tosolola trop ke ifo tosala mwa eloko moko tokomi mikolo te ifo tosala mwa eloko moko na ndenge ya kimokolo me nano tozwi mpena tante bosolola eza mpo na yo featuring eza mpo na production na yo bien ya ye Koffi Olomide a place wana yebani nanu te me bosololaka boyemba tosololi kaka ke boyemba tokutana mema basiko mende tozokutana mpena su te mais tokutana déjà voilà et puis bapeti nanga baza ebele oyo mpe nalingaka un jour tokoki koyemba na bango eza lokola héritier Rapuga héritier baza ebele fale tosala mpe fale toyemba na déplique ye mpe tokoma ye pembeni toyemba me elataka bapeti baza ebele ezoyelo mpe mwa nze mwana bina file par exemple omoni mpe na grand-père na bina file nga naza polyvalent nga nakotaka na style nyonso ah ouais c'est bien style oyo tout na okota donc style tout naza te ko chanteur stationnaire te na style moko te naza style nyonso oyo koya oyo demba oyo fiesta rap mpe te rap wana eza cope na nga te yo korape te nakoki kosala soki vraiment natie esprit nakosala mais ozala neti bapeti wana nde basalaka te grand-père oboti musicien ou bien chanteuse naboti chanteuse te naboti mwana moko to aza na mosala oyo bon osalaka mwana moko oza na ye Abel ye ayembaka na ye awa na Paris mais mpo na nga namonaka eza distraction eza distraction na sens que mosala oyo biso tozosala il faut kosala yango na mboka parce que miziki ya awa ezali miziki ya awa ya France eza ba miziki ya awa miziki na biso toye awa beaucoup plus tobetaka mpona communauté na biso na communauté ya bamboka mosusu tout ça mais eza mpena miziki tobetaka mpona communauté osala rap to rumba osala rumba puis awa rumba mpona ngai ezaka mpo bobetaka kaka ba karaoke c'est rien ngai papa na ye nabeta jamais bamiziki wana nga nabetaka miziki oyo ya créativité donc voilà donc mais okopousse okobakisela ye oyo ezozanga oyo ozomona ezozanga aza mwana yo komonene Annabelle mais kobakisela mobali kobakisela ye olingi te asala miziki non aza déjà grand aza na mwasi aza na bana ana age ni à peu près aza mwana 75 mokolo sakoli te akoli ya mokolo alors donc cela veut dire akoyeba oyo alingi oni te koyemba na ye mpe kopousse kolakisa na ye boyemba déjà c'est grâce à la promotion na ye te mwana grand-père toyemba mais ça fait longtemps lelo omoni elingi eloba te ke mige soki neti osala journaliste kasi ate ke bana nio obota
on peut baser un journaliste. Non, et ça a bon côté. Ok. Moi, moi, je me suis forcé à Zaroko là. Na Zaroko papa n'a amigue, mais à ça n'a don en athée. Là, puis, on a un nengwana. Là, on a forcé, mais on dirait ça n'a don en athée. Pour na temps où nous sommes à bandi musique, ceux qui pendant qu'ils ont un don, ils ont fait ça va fruit non. Et comment ça va fruit? Au biso peut to bandi. Mais est-ce que yo pour formuler qui est monté parce que ba musicien belé ba linga te ba na boba sa musique. Mais non, comme tu es. Mais la réalité c'est belé aussi côté non. Comme tu es ensemble. Ah faut c'est suivi. Tu es ensemble, ceux qui na linga raté to ngoto est ensemble était. Voilà. Très bien. Merci beaucoup na passage dans la photo. J'en ai encore une fois de plus. Merci. On a confiance. Et eux, la première partie émission Nabichou. L'état de la deuxième partie, tu remercies le vénérable et grand maître Choisi Matata. Tu peux s'y emboter belé. Tu peux s'y emboter na chancel Mbemba de midi. Silas Kantompa international congolais. Tu peux s'y emboter belé. Tu peux s'y emboter na Junior Malaïsa le mystérieux. Il a fait Jean-Claude Mabanzo carré. Thierry Loubadika. Les cavaliers solitaires, tu peux s'y emboter na Charlie Mit, tu peux souka niveau souka la patronne, moi si Mbongo, maman Philbertine Samba, moi si docteur Samba, et Guy Baena, colonisateur de la SAP, monté maman Sylvie Baena, Nekoya Bibiche Baena, Narata Panama, Narata Paris, tu peux s'y emboter na Fabrice Massamba, Red de Mouta, English, Fada Père à Anglais, Narata Angleterre, tu peux s'y emboter Gaëtan Lipa Moto de Bruxelles, Sniper de Firigo, tu peux s'y emboter Belé, Van Tumba, Narata en Vex, tu peux s'y Kéline Tsumbo, Ojeps de Paris, Roi Bilamba, Grand Calais, Mboka, tu peux s'y tout bazar connecté, branché à ce moment la chaîne YouTube d'Ambisso sur la vérité studio. Vous avez Belé Bolan d'Ambisso. Comme père, on a Batoko remercié tout dans la message. On a remercié Batoazé Belé, on a remercié tout d'abord président Gadin Mokulu, président Yaban Anjili. On a Zosenga pour ya Belé parce que bon, le concert le 8 juin. Le 8 juin, il y a Belé. Pourquoi pas le 12 juillet na Suisse. Balanda Bissopé. Le pont à Banangeli dans Assur, et puis on a remercié le président Séraphin Yabana Yolo, Dallas. Concert à Bino, Boya et Belé, le 8 juin. On a remercié Miraessa, moi à Londres. On remercie Fizo Kamba, où a Simbi promotion, il y a concert à le 8 juin. Et puis Christophe Benzo, Rama Miezi, monsieur le maire, Céline Piana, les bombardiers na Rennes. Mondo Mifla Tempo Complito. Basé Belé, on remercie Didier Kunga, producteur Oyo Ngai Bambalena Willy, na Suisse, précisément à Genève, et précisément à Lausanne, concert au Beta le 12 juillet, et à Lausanne, Bambota trop, na Suisse, qui tape. Remercier Madame Nangai Fatih Mandarine avec Arlette Benzou, couleur d'origine, ma fille. Vraiment. Et puis JP Loboko, Wazé Belé, on a remercié Séguin Exo Tchango, Papa Social. Lycien Makengo. En tout cas, Oyo, quand même, la tangue va comment la monter, baza toujours. La katia montema. Problème T. Après le ratissage scénique à Paris Arena, Boerasson se produira à nouveau à Adidas Arena le 18 octobre 2025. Paris Peace.
Deuxième mi-temps et Ratakate. Venez nombreux découvrir le spectacle en couleur tropicale. Werason, le roi de la forêt. À la demande de tous les fans, Paris bis et Ratakate deuxième mi-temps. Génération Berceau, clic et Ratakate. S'il te plaît, Bosson, qui est beau. Boé. S'il te plaît, papa, merci. Tu vas naboue. Ah, il y a papi Matalata, la Matos, miroir d'Angola, na Costa, patron Pirvier. Un robot, ça n'a tout, mais un robot, ça n'a tout. Il y a un robot, ça n'a pas de il y a papi Matalata. Il me s'appelle sur la kitchen. Papi Matalata. La Matos, Matos. Il m'a fait Angola. Ah, boss. Grand patron. T'es mamala. T'es mamala, mon dos. Il me s'appelle Bissambongo. Tout ça, on va quitter. Et puis, ils ont contribué pour aussi sa projet et à studio. Merci, Père Solanda Bissou. Grand-père. Et là, on est au salaire. Au tissu, aux à la bonne santé, aux à la vie. Parce que mon milieu de musique, va te béler, va te kaka. Parce qu'il sera vraiment, comme on a 60 ans, c'est la vérité. Mingi a 50 ans, 56 ans, les mi pour d'ailleurs, l'artiste béler va couper dans l'AGAC avant. So yo secret les arani, il pose toujours en forme et puis aux habitudes de l'eau. Autant de n'engagner na vie non. Il faut autant bien tout d'abord. Autant bien, cela veut dire ma bé est à la mingité. Ma bé est à mouké. Bolam est à la belé. Et puis, vous allez le kosoté. Parce que tu es belé bazo kende, c'est ma belé pour le koso. Aye awe pa mige amoni mige nega sali fon studio na ye ezo pesa kitoko akoti mutema mabe alingi sikoyo akosala bisala sala ememi baka ezebele ouais pesa parmi ba cause bo musicien congolais za parmi ba cause le koso au supporter si ça succès baningate jamais azo supporter succès à moningate. Il y a baningate, il y a moningate. Ils ont salé trop migé. Et puis, et là, qu'on y a surtout migé, il fait ça là, mouké. Tout excès nuit. Ça quand si nous autres à la malam. Mais ce que yo obimi au communiqué là, on met la kaba kazi. Dès nous autres à la malam. Nous autres à la bientôt. Et ça, comme on met ta bouteille moko. So exagéré, tam so comme une deux. Mais si on comme au-delà, au lia, au lingi, quand si lobby, par l'amba soute, zolia, souki, negeni. Nous surtout on les a pas faux pas. Akanti, et là on surtout faut mouké. Voilà. Grand-père, au regrettera ningo travailler na ba fille na kasi ya orchestre na yo. La regretter raté, peut la regretter jamais. Mais est-ce qu'ils appellent un concert au copie ça na bateau ba travailler na bateau le la bassi na musique chanteuse surtout côté ba chanteuse. Ouais côté ba chanteuse na rolo ba oyo parce que tout bazo travailler na ba chanteuse ba travailler netingati. Différence ces années. Différence ces alinga na zo travailler na au moins 4 filles, 3 filles, 2 filles. Mais on va travailler dans ma fille moko. Puis la plupart on va travailler dans ma fille, bah on a fille moko. Tout ça style mon côté. Bon. Surtout que na nenga conseil ça que si on est au travailler dans 2 filles, il faut la soko pesi oyo boé. Yepepe ça yepe boé. Nenge moko. La kanisi jalousie aux alatés. Donc, côté ma fille, ils ont bon. Est-ce que c'est facile qu'on travaille na chanteuse dans 14 et surtout moko? Moko ils ont pepele. Hein? Vous travaillez dans moko ils ont pepele parce que azaye moko. La jalousie aux alatés. Jalousie zate. Mais si on a commis deux
jalousie ozala dans les cas soki fio aroya dans un premier temps aza ko ya mikitisa afandi so ameseni alinga su ko mikitisa te akomi siko kosala concurrence na oyo akutaki na le place de jalousie ekomaka yango wana. Est-ce que grand-père peut expliquer biso légende izanani la musique na biso moto to ko benga légende poto benga moto légende il faut ça la nini il faut ça la nani en tout cas bige nga pe question wana na yebaka te mpona azala sincère na yebaka te babengaka bato ba légende asalaki nini bien asali ba œuvre eyokani yango na babenge légende ou azobeta na basala danger yango babenge légende tout ça nayebi te wana mpena réponse nakopesa mpena na za front nakoloba biloba te nayebi te babenga balégende légende donc motu moko asali bon tokoloba neti parce que naopesa exemple neti bafranco yaza légende non napesa exemple parce que bafranco basali bamakambo ebele ya danger na musique na biso basali makambo ebele batabule bakale jeff basali ebele bapapa yemba mpe asali bamakambo ebele bon sikoyo légende yango sikoyo nayebaka te ezalaka na bacritère nini mige yo oza journaliste yo nde mutu okoki koyeba mpenza bien parce que bino bokotaka mpenza na bozindo mpona koyeba mpenza bamasolo nasiri oyebi na yo me ta mosusu ngeka otunanga question. Mais est-ce que Kofi Olomide aza légende mpona Kofi akozala légende akoki kozala to aza légende bon toloba lokola nayebi cause nayebi critère te oyo bakoki kobenga moto wana légende yango ezosala ngai un peu difficile mpona loba légende oyo bakobenga moto parce que Kofi asali oyo nyonso mpe artiste akosala biso mpe tosali mpe oyo mpe nyonso artiste akoki kosala o prix tozwaki mpe baprix o basale tobetaka mpe na basale ata lelo ndenge lisolo ekomi kaka barena ata tobeti lelo na rena te mais tobetaka mpe na basale ya minene na epoke wana tobeta mpe na bastade na libanda ya mboka batanzanie banini obimisi mpe bato ouais donc sikoyo place wana nayebi te mais nakoloba Kofi aza légende soki légende yango ezalaka ke mpona moto abeti asali banzembo ebele ya malamu asali baalbum ya succès nzembo etikala en tout cas soki eza bongo seka aza légende bongo Fally Ipupa selon yo aza mpe légende obligé azala légende parce que soki ekei na ndenge ya banzembo lelo partout azoyemba Fally banzembo na ebeta seka aza légende soki eza kota banzembo mige seki balégende yango baza ebele ah oui soki eza kota banzembo balégende baza ebele seki Ferry pas aza légende Fabregas Déplique Héritier seki baza ebele parce que banzembo yango bazoyemba balégende nango na biso foto. C'est ça le problème. Il faut qu'on y ait sikoyo ngai na pesi musala wana étant que journaliste étant que na niveau na yo oyeba pena je mususu pe oyebisanga non tala légende oba kobenga légende eza mpona boye po asalaki boye. Mais Kulutu Fally apporter nini na musique congolaise oyo remarka ezalaka te moto aramena yango eza Fally ko ramener eloko na musique eza que banzembo esalema bato tu basala banzembo esala ba succès donc bon na ndenge na ngai nakoloba ke aye Fally aye na mopepe pe mosusu ya sika
aye na mopepe so moni artiste na artiste balingelaka ye na modèle na ye modèle ne moko aye nango kobosana ngo te ezalaka ndenge wana artiste balingele na modèle ne moko aye donc mpo balinga motu na musique c'est que aye na eloko na ye moko moi style aye na style ne moko moi c'est ça moi touche lelo ata moni biso bacongolais kuta mabe te mige tolingaka kondima bato te ata moninga asala eloko ne ya bien olingi kondima ye te yango na baka ya biso baartiste congolais tozovivre yango ngai nayebi te soki eza défaut nayebi te me ngai nandimaka bato baosala mosala malamu soki eza défaut likambo te mpo na ngai musique eza temps na temps moto nyonso tu aza na temps na ye na musique lelo ekozala ya yo lobi mpe ekozala mpe ya mige donc musique ezotambola ndenge wana mige musique ezotambola ndenge wana mais congolais alingi jamais bakumisa moninga surtout soki bazali même même génération ndenge nini kaka ye ngati yango namoni basolo ezokobeba to à partir ya wana. Très bien. Dernière question na biso. Koyoka mwana suka wazaki ex danseuse ya JB Mpiana. Babota pe mwana. Ya siro ebie. Alobi Koffi Olomide muta pusaka ye abima JB Mpiana na justice. Yo lokola mukulu. Ozo analyser nini? Est-ce que ce qui est bon pourquoi Koffi a poussé babima JB na justice intérêt na kozala nini pe ya kogagner nini? Et ce qui est faux, pourquoi ba conseiller Koffi makambo? Bon, oyebi ige ngai na principe ya eloko tout avant na solola ou bien na chamo liloba na linga naza na maîtrise nango na yoki batu balobi yango mais na moni nga moko na moni te ba preuve oyo ezolakisa pena ke Koffi alobi boye ou bien asali voice ou bien akomi ou bien nini na moni te alors nakoki kotia mpenza nakoki koloba te na condamné ou bien monon eloko kaka na koloba ke ka makambo tokuti tokoloba tout à l'heure ozomona entre biso baartiste surtout batu oyo bazotia biso na mobulu mige ezali babiro na biso babiro kaka bazotia biso basongisongi tout ça yango nde ezocreye baennemi bajalousie neti question wana na ndenge nayebeli Koffi amokolo akokobenga mwana wana mpo ayebisa ye ke sala boye sala boye sala boye epuis ye moko aza mpe mayele ayebi ke oyo tuna koloba boye ekoki mpe kokoma naza na osir te nakokonfirme yango te mais eza mawa trop ya mingi soki mpena eza ndenge wana ke Koffi il a fait ça vraiment eza mawa. Merci beaucoup na passage na yo. Merci encore une fois de plus pour la confiance. Tout retenir ni na passage na. Tout retenir que concert toujours bêta concert na Suisse. Le 12 juillet. Le 12 juillet tous en Suisse, c'est tout bêta concert. Osenga bana Suisse, belé bana Suisse, tout bêta kala na Suisse. Lelo Didier Kunga yena na moninga na ye Willy oyo basali organisation babengisa susu ngai na kati ya Suisse. En tout cas bosunga bango donc boya ebele po so boye ebele prochainement baobengela mpe baartiste mosusu mpe baboya
Voilà. Et puis, na concert où tout bêta le 8 juin migué. Un concert qui toque. Tout bêta la New Morning. On Singaban à Paris, Bana Belgique, Bana Suisse, Hollande, Londres, Boya. Boya pour vivre idéologie avec impact. Nouvelle formule, donc équipe, donc tout ça, elle Paris, na elle Kin, Barosanga, Négopesa, na habité sur Négopesa. Très bien. Merci. Merci na bandeko tout oyo bolandi biso to kutani mbala sima soki nzambe azo rester connecté, rester branché ensemble. Merci. Solo la vérité chante enfant, toute la foule suit son essor.